Mana ebite bandeko nanga naza na pasi mosusu on m'apprend que chantier nanga eza kotambudi bayebisingaki bazobuka et pourtant bamikanda nyonso eza vraiment na état naza nango na bambongo nanga na dépenser oyo eza lokola bayengi baboma ngai et pourtant na bamikanda na bango basignature hôtel de ville mpe ezalaki vraiment bachef bakoki koteka place te soki bakonzi basigne te bamikanda to ya bacadastre tobimisi on nous apprend ke bazobuka natonga 2 niveaux na mbongo nanga pasi na état oyo naza non santé eza bien te on m'apprend ke baobuka vraiment bakonzi botrouver nga solution naza artiste ya mboka mbongo a pasi kotourner na basa moi et puis na bundi na tongi 2 niveaux bayebisanga baobuka ngo kaka boye vraiment nayebi te et puis na état oyo naza nango donc bakonzi vraiment botailanga likambo oyo tofuteli trop na bundi mbongo na oko vraiment nayebi te bandeko nanga naza na pasi mosusu on m'apprend que chantier nanga eza kotambudi bayebisingaki bazobuka et pourtant bamikanda nyonso eza vraiment na état naza nango na bambongo nanga na dépenser oyo eza lokola bayengi baboma ngai et pourtant na bamikanda na bango basignature hôtel de ville mpe ezalaki vraiment bachef bakoki koteka place te soki bakonzi basigne te bamikanda to ya bacadastre tobimisi on nous apprend ke bazobuka natonga 2 niveaux na mbongo nanga pasi na état oyo naza non santé eza bien te on m'apprend ke baobuka vraiment bakonzi botrouver nga solution naza artiste ya mboka mbongo a pasi kotourner na basa moi et puis na bundi na tongi 2 niveaux bayebisanga baobuka ngo kaka boye vraiment nayebi te et puis na état oyo naza nango donc bakonzi vraiment botailanga likambo oyo tofuteli trop na bundi Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajeno bakoyemela kayotongo pe Mbote bandi MDG TV mafuta ya sika nzamba pambolelanga bino esika ezwami bino to lisusu o balingami na seki parce que tala che ora nangalo ba o Dieu de gloire tellement molimo prière et là ta biso et comment ozo rapper on dirait ozo sambela. Bon, c'est dans l'ambiance de l'émission que le Seigneur vous bénisse. Tozongi les sous-canets, tu m'as au pesa basson, au pesa tolu. La saga continue. Toebi, ça fait déjà 2 jours. Tozana matière. Yande onabiso master de son vrai nom. Oyo a joué à kombo ya PD Nada. Notre bien-aimé, Toebi a Zobela, aza malade actuellement. Et vie et longue bébé qui est avec ce qu'on a vu là. Et to lobeli yango na ba émission. To sali yango ba analyse. Ta ndenge to mona ki nande to occupé ba sango. Et so la night vous pouvez faire un tour na chaîne YouTube na bisoka oyo zolanda MDG TV mafuta ya sika na yebito zolandela depuis wapi. Et so ezamba no liboso abonne-toi. Et faites large diffusion aussi pour partager la vidéo to pe ba émission na biso ndama ozanga te opambola bino parce que on est plus basé na conseil par rapport à tout ce qui se passe et vous ne manquerez pas à bénéficier vraiment quelque chose. Bandeko tozongi lisusu kaka na kombo ya ndeko na biso master. Motune ezali qu'est-ce qui ne va pas ou encore malheur nini elanda ndeko na biso. Bible zo ba na mukanda Job. Que le malheur n'est pas de la poussière. Malheur na ebite na lingala na benga onene. Libabe mpoka ebotamaka na putulute tope e paraîtraka tope ekomaka na ebite na lingala na loba mongo ndenge nini. Dans les vides te wana za ba terme to utilisaka. Voilà. Donc, il y a un boété, na hasard ou encore sans raison. Voilà. En fait, version de l'ingé le bandengwana. Ma be, mon côté est komaka sans raison. Cause, il faut ezala. Bandeko, notre frère Azan n'a pas si. Ah, vraiment n'a pas si. Et tu as une situation de Azan en oiseau passé dans le moment où il a facilité. Comment tu continues au bon elanza mais peu kolobaki. Bolimbisi bande wananga
il est tard dans cette émission YouTube comme si biso na habité l'on. Il est vraiment minuit et demi, hein. Ouais, je viens à peine de finir la prière là, donc dès namoni quand on est au message au monde biloko, il faut aussi que l'obéla, s'il faut que l'obéla quand on est au bisabino que nyon sauté zala roloba tout comme nyon sopete za rolekisa. Bref, de on a biso na pasi, de on a biso a souffrant, de on a biso azolela. De on a biso na citation moko ya pasi ya mawe komelaki ye toyebi bambo mebimaki na elongi oyo bato bazoko interpréter to pe kolobela na bandenge bamisu balobi mauvais sort, bamisu balobi sida, bamisu balobi nyonso bato bakoloba, mais ce qui est vrai, notre frère est souffrant. Et likama tozoyeba te eza nini mpenza yango kaka totuni motuna likambo yango eza nini. Ndeko na sa maladi bayeli esango ke bazobuka bandako na mbudi, et parmi bandako bazobuka de niveau na ye abande kotonga ka nde boyoki na ba voice tozongisela bino lisusu yango babuki de niveau na ye. Les amis nayebi te moto akosala crise akufi yango moni tozotuna eza nini elanda ndeko na biso mabe oyo ezouta wapi. Bandeko na nga déjà premièrement c'est un frère ou encore un gars à féliciter, hein? C'est pas donné à tout le monde. Toyebi ba artiste ba pendable généralement nyonso te ba exception ezanga raté neti ya za exception. Généralement toyebi bango bato baza bato loyenge toyebi bango bato ba boom toyebi bango bato ya c'est vrai bien que musa ba osa le foot à penza te, mais ba relation na bango e foot à bango bango ba beta batango ke lia maman Olive si ça bango ba soma ba $3000 ba beta pe ba tourna ba Dubaï ba koma kupe okenda ngo neti nsimanda ko ba France et consort. Ils font quoi? Ou encore ils ont quoi? Et belete o baza stable ba meki quand même ko se stabiliser na bandenge moko bo baza belete et mingi peut-être ba o baza moi ba tel que ba Caleb Toukeba na les autres, donc baza mingi penzate. Et notre frère quand nde boyoki na ba voice ou encore nde boyoka na ba voice na bambongo ka ya pasi ya ba tournage ya ba se amoyo ya ba kobwaka bato bamabanga oyo ne fiske moi 50 ozwa e na mayela ki mobali na mayela bomoto pardon e na makasa ki mobali atie mayele nde tolobaka na lingala ndeko amatisi de niveau na ye e nde bomoni yango na ba image et en tout cas c'est presque ya kosila donc komona yango ndenge ezali eza yo eloko moko mwa ba finition ya suka tol porte, fenêtre, crépissage, moi peinture. Donc c'est presque ya kosila. Siko oyo kasango babuki yango. Bande ko botala nanu etande ko na biso azanango. Notre frère est souffrant. Siko boyo kopese sous sango oyo. Bande ko kotonga ndako botuna bato batonga ndako. O batonga bandako ba websa bande ko kotonga ndako za pema. Bakosa lelo de vie ta mususu ya 50,000 par exemple. Mais oroka moi pendant que zotonga malembe sima esili mabele basete na place à 50,000 ko sutuka ke 120,000 muto kufi bato batonga pe baotonga babi maambo na oloba yango nga aloba mkonza makosala nga grâce eke na mone na mbongo na okanga mutema na soma ndaku basi batonga do eza pe conseil na opesa na bande ko en passant somba ndako olingo somba na Congo olingo investir somba ndako batonga na yebi ke coût ya mbala moko ezalaka mwa kilo parce que lo ba préférer ba somba terrain aba na otonga malembe eza parce que terrain tam soko za 10,000 par exemple, mais ndako ya diku tam sous fo somba ngo peut-être na 70,000 par exemple. Donc au préférer zo terrain pour ba no matsamio malembe, mais au réaliser que ndak mbongo bimisi potonga obimisi tam sous double to pe triple ya mbongo o nga osombela ndako mbala moko. Donc wana ezali kaka moi conseil moké par rapport ya lisolo tozo beta. Donc pour dire que notre frère
s'est bâti comme un homme. Et quand ndenge mutu nyonso arrivera aza na ndako na ye elobi nango ye moko mpasi akofutela e atonga mo esika na ye en tout cas esali mpasi esali vraiment mpasi esali vraiment mpasi nzambe ayokele mawa asala ngolu bazongisela ye nayebi te so basi babuki vraiment esali oyebi nayoki mawa nayoki mabe nayoki mpasi nayoki mpenza mpasi so babuki yango déjà vraiment que dire na bato yango bazanga bamawa mpenza eza likambo yango nini yo Congo mboka Congo mpenza makambo yango tolobela ya basocial yango donc mboka wana mboka moko ndire baeta droit yango baya koloba na biso toyebaka te soki ezalaka nini donc mboka moko ndire loi ezalaka nango te mboka moko ndire nzambe na ngai ezokambama na bato to en fait c'est compliqué. Une personne va se réveiller le matin parce que a mokonzi parce que a na position moko boye ako se permettre na asala o motema netindi ye po muto kotuna ya za na ete muto ko vraiment o mboka nde ninyo nzambe yokela biso ma pona mboka oyo Seigneur fais-nous vraiment justice fais quelque chose parce que Congo na ebité to kende wapi bandeko likambo ezo sa pasi ndeko na biso abundi eta mobali atonga ndako na ye et na état ya malade toyebi aopase ba moment difficile actuellement et aya ayoka sango ba yebise ke no babuki ndako na yebi te boza na esika na ye boza vraiment na esika na ye vous allez faire quoi donc ça dérange et vraiment tozo souhaiter ka ba bonne guérison courage bien aimé et surtout ko tiango na mutute ko kumba ngote parce que ba AVC wana to koma otambola nango na ba maboko na ba poche mbongo mutu alukaka mbongo somba mutu te mais mbongo mutu alukaka maboko bakati te bien koza maladie toyebi ke obiko au nom de Jésus makembe ozongisa mbongo makembe oza na talent nzamba pambola nzamba pesa talent na mutu sali ko tomatisa ba de niveau wana de même okufi te na lobara bandeko na ngai tant que Joseph a vivre ata bobomi bandoto ata boteki aolota susu donc ndeko nada olota lisusu makembe eza kaka et tant que ba okufi te tant que ba longoli souffle te obelela su makembe tango obika papa bao balingaka yo to sunga yo ata na ebele ata na moi 10 tout fait nombre courage 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 les amis pour chuter et nalobaki le malheur n'est point de la poussière conseil auto pesa ndeko et puis na bato nyonso balandaka biso parce que boyebi nous on est basé plus na conseil on peut tout dire mais na suka nango nous devons conseiller et te conseiller toujours selon Nzambe ou encore kolandisa mama komi quand nde toyebisa bino simplement parce que so tozo vivre nous vivons pour Dieu donc ye muto azosala ke tozana se na moi donc on a tout intérêt ya koyoka pe ya kotosa ba commandement na ye po tozala ere. Le malheur n'est point de la poussière Bible ezoloba mabe moko te ekweyaka to esalemaka to ekoma par hasard komona ndeko na eta aza nango baya ko annoncer susu kuna ndako bazobuka ya maramu nini donc quelque part ezolakisa ke il y a une réalité spirituelle une réclamation une situation compliquée toyebi lisolo Job avandaka boye bayele sango tango ka o moko aliboso azopesa sango asisi na nte ya mibala ekobakisa wa mibala asisi te ya misato ekobakisa do nyonso na bazoeleka basango mabe bana no bakendaki feti mire kweli bango bakoyi bakufi banyama nao bakendaki komela bisika bakendaki kuna moto eziki bakufi tala ndako na en fait Job a tout perdu na mokolo moko basango mabe elandi ye mutuna ezali nini ezolanda ndeko na biso master soki ozongola olanda émission oyo moi je te conseillerais de chercher la face de Dieu tuna nzambe alakisa yo source ya makambo ezouta wapi senga na ye puisque ye kande mutu akangola pa bikisa biso abomelo moto oyo eyembata ndeko oyo amina rigueur te tia na se na apeti na yo donc nzambe azalaka papa côté musunde tolobaka lingala avie Bible ezoloba il ne conteste pas toujours lorsque devant lui tombent en défaillance les armes. C'est un Dieu miséricordieux compatissant. Tout ce qu'il y a l'ingézara à reconnaître faiblesse naïe étant qu'humain et à reconnaître bon Nzambe en Nzambe. Donc mon frère tozo e batezani réclamation motema mabe et ba famille to uti makilo toza nango parce que ba biloko na nyoso étant africain to yebi ezala na ba impact sur nos vies.
Donc, on est à conseil européen de copier na mutunyo soit Zolanda. Peut-être tu te trouves dans cette situation où tu as problème et l'anglais ou therapie. Maman, papa, lukelo nyanzambe. Le malheur n'est point de la poussière, dit la Bible. Tout nanzambe, ezo ou therapie hémorragie ou esengele katana. Parce que ce katanité et qu'on continue qu'on landa yo. En fait, c'est ça. Boebi pona chite na rolobana mukuse ba réclamation existaka. Omoni ba réclamaka et loko oyo eza yo. Par notre origine, on était vendu, hein. Et quand on reçoit Jésus, et to komi ko appartenir na ye. Et ces gens-là neti to zalara ya bango ba réclamaka biso na bandenge morobe. Bien que yeso alongara toujours, yango moni il faut que zalara molende. Na mambango ya bonzambe, il faut zala conséquent envers toi-même. Nde moni place belé bazonga asima. Oka abandonner patiki azongel ne mokili parce que bitumba ao kokate. Non, il faut zala déterminer. En fait, c'est ça. Faut bunda bitumba wana. Ko lâcher prise te ko baisser braté. Parce que vie zala bagarre, vie zala combat, il faut bunda. Au tio son de ma voix, ba problème mo zo landalando, ba mamo zo komela komelo zo ba ni mutune makolo. Et sengelo telema alo sambo. Oluka elonga nzambe otu na nzambe likambo ngo eza nini? E osenga na nzamba kangola yo. Olonga nzambe ana ngambu na yo. Pona mutu nyonso azolanda biso et pona ndeko na biso surtout. En tout cas, nous sommes de cœur avec toi, bien-aimé Mastor. Et oto ebina kombo apede nada. Makemba papa to lingi o mingi. Tiens frère bien. Oyo en tout cas to yoka yo penda na basango mabete. Ozala ba ova na ba tout est généreux, tu es très gentil. En tout cas, ozala vraiment bien. Nzamba pambola batela yo abiki so surtout wana nisa soué na biso. Et moi personnellement, et je prie que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus. Ozala rétablir, restaurer makamuna yo nzamba landa sunga yo. Surtout mamanda kuna yo vraiment nzambe aokelo mawasalo grâce. Et vraiment ba bonne guérison. Bandeko oyo bozo ko somba na ba Congo wana mboka na biso, nous devons investir. Ya soué à Congolais nyonso. Et faites très attention. Na ba Congo wana ata ba bisiko bozo kango na basango. Ba ezana ba kwa msu ba somba kate. Récemment to bana osolana ndeko moko ayebisinga alobi omoni net na bansele. Yana bato ebele basombi na bansele surtout bana poto. Ezana ba coin musu na bansele wana do une bonne partie ou encore une grande partie na bansele wana boyoka basango un jour buka bandako. Alobi omoni neti ba tout autour ba kinga kati wana buka bandako wana parce que eza ba bisika moko ciblé ou encore déjà l'État a joie topé, je sais pas, Bakondi président, tout ce que vous voulez. Bon, je connais pas trop, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et tabota la mambo comme une de konabiso. Donc, bandeko, faites très attention. Yango moni na vie avant au sala alikambwe, faut toujours que tout na anzambe parce que va bengi omniscient. Tel que to sola bo mambo comme après 10 ans na yebite yo yebite meya yebi. Okoyo kozala ta muso esika mo sepelo somba, izape bien bon, opeta muso pe na primo ya bien. Ozo ko envisager pe car osala ndenge ndeko na biso na dasali. Mais oyebite peut-être tant yo ko silisa. Makambo moko boye likama mo boye koya. Or so kozaki tant peut-être lukelo nzambe volonté nzambe, tam su nzamba nga révélo que non awate. Somba place mususu. Do wana ezaka conseil. Toli kasi na bonzambe, topia toli, mais na bonzambe. Que le Seigneur vous bénisse. C'était moi, la grande dame, mère d'Orcas, et obo mesana Rolanda. Et naba toli ya malamu pe ya kitoko. Nzamba pambolelanga bino. Quant à moi, je vous revois prochainement. De bonnes choses. Et partagez nos vidéos. Abonnez-vous si vous n'avez pas abonné. Aimez, commentez. Nzamba osalo bolamu. Tosuki awa pona lelo. Et toko yokana tope to mona na mbala ya sima. La bonne chose. À plus. Vraiment na ebite bandeko nanga naza na pasi mususu on m'apprend que chantier nanga eza kotambudi ba bisinga ki bazobuka et pourtant ba mikanda nyonso eza vraiment na état naza na ngona ba mbongo nanga na dépenser o eza lokwa ba ngba bomangai et pourtant na ba mikanda na bango ba signature hôtel de ville pezala qui vraiment ba chef ba ko koteka place te ceux qui ba konti ba signer te ba mikanda to ba cadastre to bimission nous apprend que bazobuka na tonga deux niveaux na mbongo nanga pasi na état on naza non santé za bientôt on m'apprend que ba obuka vraiment ba konti bo trouver une solution naza artiste mboka
mbongo apasi ko tourner na basa moi et puis na bundi na tongi deux niveaux ba sanga ba obuka ngoka boye vraiment na ebité et puis na état o naza nango donc ba kondi vraiment botailanga likambo yo to futeli trop na bundi mbongo na encore vraiment na ebité bande konanga naza na pasi mususu on m'apprend que chantier na ngeza kota mbudi ba singa ki bazo buka et pourtant ba mikanda nyonso eza vraiment na état naza nango na ba mbongo na ngana dépenser o ezaloka ba ngba bomangai et pourtant na ba mikanda na bango ba signature hôtel de ville pezala qui vraiment ba chef ba ko teka place de ceux qui ba konti ba signer te ba mikanda to ba cadastre to bimission nous apprend que bazo buka na tonga deux niveaux na mbongo na nga pasi na état o naza non santé za bientôt on m'apprend que ba buka vraiment ba konti bo trouver une solution naza artiste mboka mbongo apasi ko tourner na basa moi et puis na bundi na tongi deux niveaux ba ibsanga ba obuka ngoka boye vraiment na ebité et puis na état o naza nango donc ba kondi vraiment botailanga likambo yo to futeli trop na bundi mbongo